donc na koli naza pela moi na commune ya Kinshasa bananga na botama papa non valable na na mona bonne année à ma belle ko la mboloté oh oui patriarche na solo bati ezaki bonne année ya mawa ya pasi bonne année oyo donc musique et betité mboka zalaka décoré à ta place moko ba décoré té mulili pai talaka mukolongo ezaki bonne année mais pas na biso awa courant zalaki té mboka kiti très bas or maloba ba konte zalaka sacré. Mais ce que maloba ba konte na biso et comme pamba on de bazo que escroquer population. Parce que au monde ndenge président Facha Zawana aza su mulu bate aza mu Congo te aza mu Ngala te aza mu Swahili te donc azali président de la République. Je crois que ma conseiller à président faut un conseiller à Kaye à éviter à Bamakamususu parce que wana est ça la division tant que zolo ba kemino ba zapena makila na ngai e bongo ba Swahili. Pona bango ba sepla ça ba veille mais ngapi nazaki na église nazaki na prière mais to banaki du 7h30 to c'est ça qui après ba 21h parce que moni makambo ya kosel zaki belé to c'est ça qui est Rwanda et puis la sengi na bana nzambe mutamto zonga na ndako na ye c'est Laetitia Mayala moi nangai olobi ke papa na molo ko changer doctrine veillez sa doctrine te veillez sa doctrine te doctrine yankolo ezali batu ba tosa maloba yankolo oyo apesi biso veillez ali ba système oyo batu ba sala pe ba babi yango ba imposer ko batu ba salaka eza la sainte doctrine te na bible ezate non o monika na mangaba veto tikolo bago na barba na biso mo elandi muninga na mboka zu problème oui ya makasi azu problème ya makasi nete so na kotanga kombo non pour le respect à musala nzambe kotanga kombo te kaka les traites on est plein le premier baki na veillé bazara kata veillé mwana moko alongo na kata église abimi na libanda ya église comme abimi na libanda église boye mutu kamo ezoko leka et ramasser mwana wana nde tozolo baboye mwana na kufi oui bazala matanga aluyanga nini bon na pesa yo pesa tambote j'ai pesi nga mai kalamba na téléphone ngi makambe nanga allô bonjour vieux maman na biso j'étais choqué tuna mai kalamba na robane 2 minutes na robane kaka na bane yo nzamba pambola o pona ngana fingai je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission, mais dans ton cœur, on y habite comme ça. Dakumuda déjà à Koufaki. Si vous allez répondre, est-ce que Patrice veut ça manquer là? Est-ce que répond si à Mike Kalamai et Sungi Bino ta que Adam Ningono Moussa Anzab et Mike Kalamai? Et Sungité. Nana consacré Mike Kalamai. Adam on est nini ya cité Bethel. Oui, nana bimakuna. Mike Kalamai mama la mutera cité Bethel. Yango na Mike Kalamai na Moïse Mbiye et ben la raté. Leki na Mike Kalambai, tonde ko Mike Kalambai. Dakumuda sala be mission yo, eleki so ba 5 ans. Oui, so ba 6 ans. Et puis Dakumuda za ko insister. Soki na zolo ba lokuta. Ba ko contenir ngai.
na bibisa ba preuve ça fait la chaîne ebele émission là. Oui. Ozalaka wapi poya ko makambo solo balelo yo ziliti tanga kufi et puis on doit répondre bembe et puis la moni patron local à côté de makasi ma kalambai patron local soit qui tu vanda wana yo za musali anza yo sambela patron local za musali anza mbete on s'occupe na makambo ba journaliste tika makambo na nzambe et pas bato baza inspiré yo zali oza dignité ya rejuger makambo wana bozo simba bisimba yango bakangaki yo ti namoni jo wana asala clip wana Mike na Kalambai moninga ba abeta et puis il y a une sol. Mais on est mal à l'aise dans Makamouana. Mais ce sont des gens chrétiens. Et bah ça là, tout n'est pas biso. Nous surtout, nous mon abiso. Balingi basi, bamela masanga. Comment? Bamela masanga, bah ils se croquer peu batou. Nous tellement mabé, tout le monde le sait. Confiance sur le bango pour nani. Parce que ça la basanza ba fréquenter, ailleurs soit ça basale ensemble. Azola bango pa mbate. Ba non za ba préparation ba nini. Wana alobi yango te. Mazola ba ke basale nzambe mingi bamelaka masanga, baninga basolo kola bango, banini banini. Bo kofia yebi yango ndenge nini. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Mote peuple dédié ba mourir à Ciel Vert TV to pesibino merci bonne année partout bozana 4 coins à monde place bozali au bolanda Ciel Vert TV ngai Moussaï Nzambe Moussaï na bino tout ça la rapport vous allez édifier na pesibino bonne année je vous aime beaucoup merci beaucoup na famille Mobimba famille Maké la famille chrétien ba le valet de Bereka o bozana monde na tie bolinga Ciel Vert TV to koti 2025 qui vous allez premier numéro vous allez première émission tout ça en 2025 na pesi vraiment bonne année vraiment pas de cognon surtout oyo balingaka Ciel Vert TV ba sabonaka pendeko alandi émission lelo nan asabonate asabone na Ciel Vert TV nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola yo vraiment lelo ne tuza boye ba changer équipe gagnera te naza na yeluka que luka patriarche Vincent Makela naza place au plateau na Ciel Vert TV to inviter lelo l'homme de Dieu le patriarche Vincent Makela lelo to rolobela makamou est très nécessaire très capital na 2025 va te belé papa Vincent aleka to côté 2025 l'autre va dans les 4 to a besoin to kamaloba ya patriarche Vincent Makela to za pa na ye to royambaye akopesa bino ba directif on nzamba lebisi pour na mukolo ya lelo pe pour na année ya 2025 sans oublier na sima ya caméra namoni ingénieur Caleb ingénieur Belvin Diogo Belvin namoni ingénieur José bango ne mutu ba sala ki premier numéro ya Ciel Vert TV bango bazo filmer biso poto les 5 na rapport cette événement bino sans oublier les révérends pasteur patriarche Vincent Makela DG ya Ciel Vert TV soki to le kanaba chaîne na bino na initiative ya patriarche Vincent Makela parce que yazali DG ya Ciel Vert TV à part nzambe yazali premier sponsor ya Ciel Vert TV ba innovation et ba émission ils ont la grâce ya patriarche Vincent Makela sans plus tarder nazo ko saluer l'homme de Dieu patriarche Vincent Makela après Sabino Mbote shalom les révérends pasteur Vincent shalom l'homme valable moto nzambe nzamba pambola yo tokoti 2025 lelo ezali 4 biso tozalaka tosala ba makambo na tango nzamba lingi to précipiter pour le premier to le deux to ya
toye les 4 nzambe le kanoko pambola yo apambola ba machine kuna so tangi ba komona bango apambola mwasi na ngai mama Bene Makela nzamba pambola na bana ngana famille na ngai mobimba bonana na ba ipanso bazolanda biso bonana na famille na ngai bonana na église va de bereka na basali ya nzambe bonana na bakonza mboka bonana na bana Congo vraiment année oyo eza année ya porte ouverte pona to kota na makamalamu oyo nzambe abongisi pona biso bonana na yo bonana epa ya pasteur Flamme d'Angola bonana epa ya Josué Luanda bonana na baibanso oyo balingaka biso no balingaka biso te baza contre biso bonana na bino au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup wana zali badu ya Patrice Vesa Makela apesi biso ba bonane bantu nyonso surtout oyo bolandaka CLV TV boza vraiment ba bonné ya CLV TV bowana na biso depuis bandele année ya 2024 kino to sukisi to bandi sur année ya 2025 babona na bino bozala toujours wana pona kolanda CLV TV bozala édifié. Merci beaucoup Patrice Vesa Makela lelo za na lingi na pesa na bona ne pa ya mwana na ngai Esther le diamant noir na Angleterre nzamba pambole na bokilo na ngai frère Yves babona na bino na bakoko na ngai babona na bino vraiment et na grand frère na ngai en expérience si scale motema molipasa et puis na moi sine bama Brigitte moi salibala bonana na bino makasi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Patrice Vesa Makela. Moi question mukie potoko ta émission si j'ai na biso lo to rolobela lelo par rapport à bilan en 2024 ndenge to lekisa ki yango le na nzambe pona mboka pe to kota na 2025 message ni nzamba pesio pona 2025 pona bana na yepe pona mboka to rolobela yango lelo to nto ba Patrice Vesa Makela ndenge ni bona ne l'équipe bien to mona ki notre président de la République a ça qui ça le discours na ye na kasa ikuna le bele par rapport à ba fête o leka kitoko ba biloko ekokita Patrice Vesa Makela yo zali nationaliste au vandarama au milieu ya ba peuple na yo pe ya bana na okambaka ndenge ni fête eleka ki bien biloko ekitaki oyebi ngana sakaranga mta vérité na zaka contre la vérité na zaka ni contre ni pour on a monia malamu na kolobeza malamu ya mabe na kolobeza malamu donc na tangaka eloko na kombo na yango pe eloko na couleur na yango nazalaka jaleluste te nazalaka fanatique mutu te mais na lingaka makama malamu na telemelaka makama mabe en tout cas ngai banda na botama na mboka oyo ponga na zapa na vrai quinois na botama na commune ya Kinshasa na kola na commune ya Kinshasa na déplacaka une fois dans zokola tatokinaki mbandaka vers 1975 tokenaki mbandaka 75 76 tokozonga na 78 donc na koli naza pela mwana commune ya Kinshasa bananga na botama papa long valable na mona bonne année ya mabelo kola mbulote oui Patrice na solo bati bonne année mabe yo mona iteke le 30 décembre na le 1er décembre neti soko tambolaki omonaki mboka bato na nzela bazate circulation vraiment ndenge ezalaka même embouteillage bajo ezalaki te obi mpona nini bato bavandi vai na bandako na bango moya kofete ezali te po crise ezali makasi mbongo eza te biloko emati talu bakonzi balobaki ke biloko kokita c'est le contraire emati susu talu koleka donc ezaki bonne année ya mawa ya pasi bonne année oyo donc musique ebeti te mboka ezalaka décoré ata place moko badécoré te mulili epai talaka mokolo yango ezalaki bonne année mais mpa na biso awa courant ezalaki te par près biso tosepelaka ngau nasepelaka na ngango te par preuve vanda te tosala émission boye courant eza te nini esala kuna voilà bayoki yango na kanisi mboka ekiti très bas or maloba bakonzi ezalaka sacré mais sikoyo maloba bakonzi na biso ekomi pamba onde baza koescroquer population donc baza koloba mpona makambo esalama te onde baza koescroquer
population mawa mingi nalobi yango 3 fois bonne année mbalo penza ezalaki ya pasi pe ya mawa ona le salamate na mboka Congo vraiment président Faci asala makasi babongisa mboka pona ngana ko pese toli il faut remanier salama ata bato baza capable ya ko epoleye ya ko sungaye po ete mboka ekende liboso so ikala boyete makambo nyonso oyo tozofula ya mabe ezokuwa na mutu na ye patriarche Vincent na kanso lobate l'homme de Dieu remaniement où ça la combien de fois gouvernement tout bima va salaire remaniement va changer qui va changer ba DG ba nisco combien de fois patriarche Vincent et zalaka bongo so ezo simbate balukaka ba technocrate bato ba ko sa po ete mboka ekende liboso. Il faut que le Kabatouana, Wazora Bazali, mais dans son entendé, Bazotia, Ataba Tegepo, avant d'être à Bruxelles, Ataba Tegepo, Aïba Nabango, oh, Massa quartier, oh, Banine, Ataba Toba Messe, oh, Bazo mérité, oh, Macha Moumenouté, Ataba Tobazo mérité, sinon, t'es ma camion sur Oyo, Yendem Tobazo Talela, Yendem Tobazo critiqué. C'est très important, ma Braza Goloba. C'est ça. Merci beaucoup, Patrice Vincent Makela. Toujours quand on Mouké, tu y moi Mouké. Tout le monde qui notre président de la République allait à Kenya dans Kassai, il a fait sa discours, mais tant qu'on m'a dit qu'on a Albert qui va avoir Makila, naïe, avec ma Bonoromboka. So un président déjà sur la partie pris. Vraiment pour Namboka, exactement normal papa. Tenasi na lobango, attendez babenga kaye, mu kwantombolo, ngana separa na ngote. Il faut président Abisso aboya kaba makamususu parce que mon ndenge président Facha zawana azasu muluba te azamu Congo te azamu ngala te azamu Swahili te donc azali président de la République ozomona il faut aveiller na ba makamususu parce que tango ya zako lo bake bino boza ba marche meno bande konanga pena makila na ngai ebo ba Congo baza banani baluba baza banani président azalaka na ekolo te. Parce que Aza au-dessus de la mêlée. Yenda zo konzamboka. Donc Azali na tribu li sous-souté. Malgré à qui kozala origine ya Kasai. Mais pour le maman asu Kasayete. A comme ma mikumba ya bikolo nyonso tout. Et là on est à malamuté. Je crois que ma conseiller à président, faut un conseiller à Kaye à éviter à Bamakamususu parce que wana est ça la division. Tant que ba kebino bazapena makila na ngai ebongo ba Swahili ebongo ba Bangala ebongo ba Tabandundu ba Congo biso tout ça makila ne parce que il est notre président et là en tout cas ngai naza contre yango. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela naza contre yango. Patrice Vincent Makela to koti 2025 nini ba veiller les cas qui yoza musala nzambe ba collègue na ope ba sala nzambe to mona ki ba sala ki ba veiller ba fiche munene traverse to traverser nini les cas qui na communication na ba ninga ba sala nzambe ba veiller les cas ndeni pona lelo. Bon pona bango ba c'est pas ça ba veiller mais ngapela zaki na zaki l'église na zaki na prière mais to banaki 17h30 to c'est ça qui après ba 21h. Parce que il y a aussi des gens belé, tout ce qui est Rwanda, et puis la scène là bas dans Zambé, nous avons tous un anda kunaye. Aso bonne boutique là bas là te tout ça tout là là te. N'a pas répondre c'est Laetitia Mayala. Moi nangai, on dit que papa la molo kolo changer doctrine. Veillez sa doctrine te. Veillez sa doctrine te. Doctrine yankolo ezali batuba tosa. Maloba yankolo oyo apesi biso vezali ba système oyo bato basala pe bababi yango ba imposer ko bato basalaka eza la sainte doctrine te na bible ezate non est-ce que Jésus a dit que bon on côté bato no so ya mukili bomba po balala ka ba fe non atiko lo bango te alors bakina na bengi bino pe na jelisi bino ba yeko na ngai po bokomisa bato ba disciple na ngai boto si sabango balobonga na pesi bino kolinga nzamba na motema moko na makansi makasiro mobimba na makasiro mobimba pe kolinga moninga lokola yo moko. Voilà notre doctrine.
alors na kata 5 doctrine ezala makambo oyo nzamba apesa biso po tosalaka no tosalaka te bamasumu epekisami donc masumu solo masumu eza ekobo koyiba koboma batu koyina moninga na yo tout ça banini wana ezali makambo oyo batina kati ya moboko ya kondimela nkolo Yesu Masiya. Donc totambola nde na yango tobangaka nzambe tondima nzambe veye eza ba système ya bato nde bati eza nzambe te eza 5 doctrine te tasu mwana nga Letisa Mayala oyebi doctrine ya nkolo te tasu oza na ignorance na yango veye ezali ba makambo bato babongisi pe ba imposer bana nzambe basalaka nga nazaka na conviction nango te que veye ko changer makama mutu que jeune ko changer makama mutu ko banga nzambe ni ko changer makama mutu muteko ya veye mazandoki yo kasi bandoki ba veye kite be komise ba kendaki veye te bakendaki bato bazo mane mibana batu to na basia bato to bato babanga nzambe te bakendaki te bakendaki bon na mutoyo azandoki ake veye na mutoyo azandoki te azobanga nzambe aotama na 5 doctrine ake veye te nzambe akondima nani pa koyoka nani azobanga nzambe aotambola na 5 doctrine eza bani bato so bano barepe po nzambe ayoka yo longola mapapa bamsu lata kitambala ozomona or que Dieu n'a rien à voir avec biloko esalami na maboka bato. Dieu est esprit nzambe azoloka basambeli ya solo pe ya molimo un point barre bamaka mosusu wana ata nde tobalisaka bato oh lata voile oh mbala lata costume noir tout ça banini eza biblique te biblique te namona na bekrisi nyonso tout batie vole libo bakangi elongi balati bolati bango ba alliance papa Vincent eza ba rite ya catholique catholique mutana biloko wana a imposer yango nde bano surtout balandi mais na Bible eza te papa Vincent moni ki ba biloko lo ba eza kilo ya moni bandeko misusu bako maîtriser ote balobi yango ndeko babike c'est dernier temps bamona patriarche Vincent Makela azoba mamo eza kilo makasi neti tozobima na libanda ya 5 doctrine yango peut-être balo babilo mais 5 doctrine kuta ngonga na solo bati balakisanga na Bible oyo moto abala balatie voile namona ngo te balakisanga na Bible namona ngo te mais or que Bible alobi ke oyo eza na Bible te tosalelaka te donc nga nazali un chrétien pratiquant donc nasalaka bamaka c'est pour ça batu te mais nasalaka oyo nkolo na nga alobi oyo nkolo recommandé nga nasala soki eza te nga na kondima yango te c'est ça le problème voilà l'homme valable donc batu nde batu tellement bagoba basystème mondaine barite ya batu bapesi bango basalaka nde bakangi minango bazomona eza lokola doctrine wana eza doctrine te au nom de Jésus. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela pe na pesi zuzu merci na sœur Letisa Mayala molandi munene ya CLV TV oyo ki réponse ya Patrice Vincent Makela soki kotie bien te abenga ngai na numéro na ngeza wana nakase biango plus de 143 plus de 143 81 81 44 131 plus de 143 81 81 44 131 omonika na mangaba veto tukolobago na barba na biso mo elandi muninga na moka zu problème oui ya makasi azu problème ya makasi nete sona kotanga kombo non pona respect ya musala nzambe kotanga kombo te kaka le 31 on est plein le premier baki na veillé bazala kata veillé mwana moko alongo na kata église abimi na libanda ya église comme abimi na libanda église boye mutu kamo ezeko leka eramase mwana wana nde tozoloba boye mwana na kufi bazala matanga pasteur comme na problème pasteur azosamba ozomona donc maloboni kutake musika te à part oyo baviolaki l'église wana no basasanaki pasteur le 31 na le 1er décembre oyo soko leki baba na biso maluku na pesi na komona exercice na tiela
Nde likambo to salama. Na di marché na kati. Ayo moko le bango. Entre plateau na di marché, ba to ne ko vérifier. Ba mona likambo ba uti ko tamponner mwana moko le na nuit le 31 le premier akufi. Papa mais ça mon collègue na ngaya. Ah moni. Mon collègue na ngade tozana vraiment na matanga toto solana collègue na ngo lobby déjà zo lela aza kutu inconsolable par rapport ya dossier wana auto ko fait la moitié année écoulée ano so ko fait sous moi na aza vraiment inconsolable mawa mingi vrai veiller zali mutomi senjela atosa maloba nzambe asala ka masumu te yenda zo veiller moi kolala te banda na 23h tu lobi na tongo me lobi na ngoko ko finga lobi na ngoko OK comme la masanga lobi na ngoko ba boîte o bibina mobali oyo abala yo te me bobimaka na ye bosaka ne kobo tout ça banini est-ce que mutana zo veiller rien lobi na ngoko ba musique profane zo bina zo yemba mutana zo veiller te ko veiller ezali Mutomi senzela po lisume kota kati na yete misala satre kota kati na yete wana ndazo sala vrai veiller mais soko ngo sala ba nuit de prière na yo par exemple na butu obiki na bona pendant 1 heure de temps et ça mabete pendant 30 minutes et ça mabete même Jésus tango a zoli ba ko ne ba ki no bondela na butu Jésus a sali quelques minutes akekuta na ba ko na ye akuti mon balali baye connaît pas ya mais ba kokaki mabonde li wana te ya butume mais inédit pamba bazaki fatigué peut-être bazaki fatigué osomona te Jésus uteshi ngalo aisi ngalo bike petelo boy ko bonde bokoki ko bonde na ngai ata inédit pamba te donc ezaki butume bateke ya veiller inédit pamba baye ko le bakoki angote balali Jésus na musi bango ake azonga kutusuba akuti bango lisusu ya kolala ala musi bango ake azongi akuti bango so kolala ba les mêmes makasi oui likamna likambo ezana tango na ezana tango na yango chaque chose a son temps nzamba sala butu pona kolala ozomona donc ezala kola sokene beglise mususu omona baliaka ngulu te wana doctrine bon pona bango ngule zanyama ya basumu po eswasi bengana ki milimu mabe atina gona bangulu me babosana ke bangulu bakufaka na mai ta baboyi ko liangulu il fallait pas me la mai te parce que fait ya bangulu ana suka na bango bana kufa na mai me baboyi ngulu bazobe la mai eloni baba sali ke mai wetu la yeke na yiti Moi, je suis là qui? Pardon? Moi, je suis là qui est là. Bon, bangoula, on va bangande tire bangande côté mili mabe. Maman dit que baboy ko ngulu ba bela mai. Mais sengala ki mutalia na yengulu. Mais boy ande masumu. Alléluia. Po musuna ngulu ezali sumute. Oui. Polisu be kota na motema mutu muta veye pona motema na ye na bomo na ye masume kota te ndenge batu somona abo basambela balongoli ba papa ba kon église est-ce que li papa ça ka kindumba te to kitambala ça ka kindumba te kindume vana na motema mutetinda ka mutu asala mabe lata li papa na yo me boya nde masumu la révélation oh naba likamba solo lata sapato na yo boyende basumu po sapato kelinga mosa mutu te ni mobali ya mutu ni komela masanga ni kindoki evana kana motema oyi kolongola lipapa longoli sapato me kindume vya na motema muibe vya na motema elo no sali voilà merci beaucoup Patrick je fais ça parce que la réponse qui toko papa veut ça ma micro tomo banga o makasi papa veut ça po malobano ko mino ko eti to bune balobanga na lingala balobano nganga so lobi likambuka be po ça to lobi mama veiller le 31 décembre mais le premier quand la joie na traverser le premier na ba 5h 6h mambo sala mi na veiller muta kufisko yo pona ni bongo malobano nzambe mutazo la terre ngo bezo ba pona sagesse tenga nazo veiller ka sur ngamoko ha nazo veiller sur ngamoko po makamo oyo nkola tindanga tena sala ngote oyo nkola tindanga ina sala nzamba bela ngai kolinga mwasa mutute kolula mwasa mutute koyiba te kozala moyini mutute koboma te do ba makanu so ba mabena ba masumu wana ngai na banga kana sala ngote oui
nasala yango te ovandi kaka boye ovandi kokanisela moto mabe banini te nasala yango te oyo nko na nga azopekisa ngai mpe naboyaka kosala yango yo mona lobaki nazali chrétien pratiquant et puis nazali gravement converti voilà. Merci beaucoup Patrick, je vais ça marquer la Nzamba Pambolo, l'homme de Dieu. Tu continues vraiment sur la émission par rapport à 2025 Patrick, je vais ça marquer là. Ni Nzamba lobelio pour 2025 pour na mboka na biso pe pour na bana Nzamba neti nini pour oza miso ya Nzamba oza munoko ya Nzamba Nzamba lobelio ni pour na 2025. To l'ennemi na 2024. Mais 2025 to kangama na parole na Nzamba. To banga Nzamba, il y a beaucoup de bonnes choses. Même pour la mboka na biso. Il y a beaucoup de bonnes choses. Nzamba ko changer makambo belé. Biloko eno kita. Na bi makambo belé to wenza ba futilité. Weza pour na biso batu. Mais oyo Nzamba azokana ko sala tant que azan Nzambe eleki munene mi ko le même ko kitabilo ko tano. Donc Nzamba ko sala makambo mingi na 2025 ya pour la bolam na biso batu et surtout sur le peuple congolais. Amen. To sambela kana solo to banga Nzambe to tika ko sala baninga mabe to tika ko ina to tika kindoki to tika moyibi to tika ko kidnapper batu. C'est tout. Donc masumu kaka to éviter yango to tambwisa mana bo santu et Nzambe na 2025 azali Nzambe oya ko sala ba surprise ebele pe longone to ko sala ba exploit au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup Papa Vessa nengo message na opesi pour 2025 to yambi yango Nzamba Pambola yo Papa Vessa donc to vraiment to kena suna rozinda mais to zana message moko bozo le capé mingi na ba réseaux sociaux to ye pa na yo pour na romi pe ba benga ngai kutana Patrice Vessa makela alobe ono pour na mambo ezo le ka to be ke ba to bele ba lobe yango ba sala ngo émission mais surtout ko tout no eta ke oza homme spirituel patriarche oza muto umena bonzambe da kumuda fo apôtre Christian ate ko kufa mais ba émission avant kufa émission sala par rapport au bele mambuke ko fa bengal bina ngabi nende ozomona tendeni ngapite nazali uteme osadi ngapite na bongisa ba mamna na bongisa prédication mais le grand ndako ngapite na oleka na ozata na oleka parce qu'il reste un frère voyez amezoate ba petit no bazoya ba nyonso bazoya mais yo oza pas na autre obi to préparer to kuna petit no to préparer grand hôtel abeta grand hôtel bien abi petit na abi non auto préparer abi Mike Kalambay ngabuzat mais na parler chez eux tampo free place oya ko bosali oh mais yep abeta grand hôtel ngana vient bino tout baninga ba yaka yongo yati baninga ba yaka yongo yati abi ngani bon na pesa yo pesa tambote j'ai appelé Mike Kalambay na téléphone. Allô, bonjour vieux. Maman j'étais choqué. J'étais choqué. Tout na Mike Kalambay na robane 2 minutes na robane kaka. Na bane yo. Nzamba Pambola o pona ngana fingai. Et je te dis vrai, je te dis, il y a là qui m'a mais attends, laisse-moi dire les sentiments qui m'avaient animé dans un moment, non. N'habite dans la finga nini, dans la qualifiée nini, parce que. Benga qui est côté Kofi, avec qui bazana Mike Kalambay, bazo préparer concert na ye, mais al témoignage qui ont payé, tant Kofi, témoignage Joanne sali tabou, bazo lo bazo ko lo bazo bazo pouiller tabou là ni. Dakumuda bamsu me babi ba côté la Mike Kalambay, est-ce que tout le monde Mike Kalambay a sali réponse. Dakumuda ozalaki wapi? Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babosa kayama. Kalambay, navanda na Kofi.
pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée. Jusqu'à me passer de Kumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Na papa Kofi peut répondre du so papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe in a mon fleuri. So Dakumouda déjà à Koufaki. So il a répondre hier. Est-ce que le patron fait ça maquille là? Est-ce que réponse il y a Mike Kalamai et Swingi Bino ta que Adam Ningono Moussa Anza Mike Kalamai. Et Swingité. Ngana sepela mina Mike Kalambai. Oui. Le rôle à Moyembi ke Motei. Ah, le rôle à Moyembi à Kolo. Mike Kalambai aza Motei te. Aza Moyembi. Batu basala ka confusion wana te. Ba koyemba za côté ya mi balet. Te. Mateya eza mateya koyemba eza koyemba. Mateya eza mateya koyemba eza koyemba. Nabike na sepelaka na Mike Kalambai na couleur na ye ya Moyembi. Ministère chrétien. Que Motei. Ministère chrétien peut être méchantre. Oui. Mais pour la Motei non. Pour la Motei non. Nana consacré Mike Kalambai. Azamone nini ya cité Bethel. Oui, nanga bimakuna. Mike Kalambai mama la mutana cité Bethel. Yango na Mike Kalambai na Moïse Mbiye et ben la raté. Ba 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 problème té ba 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 ko tromper ba tu mais mon na nango. On même ta conseil Mike Kalambai beteki na stade de martyr. Ils n'ont pas prouvé Pasteur Moïse. Pasteur Moïse qui est à l'école. Et c'est la concurrence. Voilà faut la zoba pose au boire on dit mango. Faut la kizengi. Et moi on a qui pour les. Pour moi quand ba zoba qui ba beta na bango mais oyo. Yego za suka. Asa ici na nzambe na ye na popularité na. Ezema kama nzambe te wana ezema kama ya mukili. Ala populaire makasi. Ezema nzambe za nzambe ya popularité te. Jésus azalaki na 72 disciples. Mais batikele ka 12. Nzamba za nzamba ya quantité te. Mais za nzamba ya qualité. Tomona ki na console ba nzembo ya falemba maikuna. Ya conseil musala. Ba tout so ba nzemba fali. Oui. Bali we zalaki. Nzamba ko benga ba to bo mabango non. Il a plein ça la mérite. Tika ngai ko te makamse le ka ko pusenga na cracher ba makamsusu. Réponse à Mike Kalambai, n'a pas na ngote. Si vraiment il était un chrétien, moi na nzambe, o ibi nzambe, on ne peut pas dire ça c'est le côté. Muté ba ka vérité makamba to za nzambe. Mais tant il y a les qui na chaîne pour aya ko se justifier. Aba no ba ke yo. Dakubuda, yo. Et ça litio. Et puis mutangazo répondre sur la bonne moïté. À qui monter, papa veut ça. On se gagne bébé. Jésus a vendu pas ya Judas Iscariote. Jésus a vendu pas Judas Iscariote. Et pas seulement que ce qu'on a bêté le mabolongo, batonga na lelela, basuka mabe, azolo banana. Attention comme on a bang. Bah moi mais yebi passe bazali. Ah. Ouais les intimidation pas pamba. Les intimidation. Des moi nzamba aller la rabattement na mabete. Moi nzamba la kela mabete, Bible nangezo bake bo pambola bato bazo la kalmino mabe. Bo bonda pona binemi na bino. Biso to bonda te ko to bo mabango. Po ba mabe comme la bango. Mais nzamba natal comme na bango yemoko. Jésus lobi, nzamba lobi, c'est à moi partir la vengeance et la rétribution. Et c'est engate ko bonda natal mabolongo po mabe la yo. Moi nzamba zonk sa mabe na mabete. Et puis na retourne à leki na Mike Kalambai. Parce que zaleki et pas nanga. Leki na Mike Kalambai, tonde ko Mike Kalambai. Dakumuda sala be mission yo, eleki so ba 5 ans. Oui, so ba 6 ans. Et puis Dakumuda za ko insister. So que nazolo ba lokuta. Ba ko contenir ngai. Na bibisa ba preuve. Ça fait na ba chaîne ebele be mission là ba. Oui.
ngai kuna lukaki ye pota tosana émission ya les témoins parle na Canal King télévision ça fait longtemps d'akubudo témoin makam oyo Mike ozalaka wapi po oya ko répondre ye ndenge o répondre le longtemps akufi tu étais où mamakam oyo kaka ngote parce que ça la tabou oui. Et puis d'akubudo zeko insistance azobake nazana ngo ba voice wana na portable na ngai Mike ozalaka wapi poya ko loba makambo solo balelo yo ziliti tanga kufi et puis on va répondre bembe hein moto ba bengi new man dakumuda na bakundi ete boy na boye dakumuda soki elenge mission moto sala yo Mike Kalambai ata yo moko oza kombenga koza mosali ya nzambe badira ndenge wana eza malamu pona un chrétien pona un prédicateur eza malamu et puis la moni patron local à côté li makasi Mike Kalambai patron local soit qui tu vanda wana yo za mosali ya nzambe yo sambela patron local za mosali ya nzambe te on s'occupe de ma journaliste. Tika makamuna nzambe et pas bato baza inspiré. Yo zali oza dinete ya rechercher makambu wana. Bozo simba yako bakanga kiyoti. Yo bakanga ko na prison. Bato baleli pona yo nzamba kelo mabobimi obandi mbanga. Okoma ile kola mwana sosoti. Nazoba na Patrick local wa journaliste. Oza dinete ya okota makambo ya dakumuda na Mike Kalambai. Loba makambo loba katake journaliste. Tika makambo molimo bato molimo nde to jijane biso na biso. Yo okota makambo tanke ki. Yo kasi maana ki journalisme e kokana maela nzambe. Hein? Na côté makambo nzambe za profane. Yoka soko je makambo ya nzambe na betidi osala ya journalisme eza ndenge moko te même Jésus lobi rendre à César ce qui est à César et pas ya nzambe no eza ya nzambe yoko kamata maeno ya ifasik o na ngwawa po bana ko jija makambo ya nzambe oza même pas même inspiré il faut kebaka oko simba touche o simba makambo susu e bongi na yote keba. Et puis ils ont condamné nani dakumuda muto azaja ebembe est-ce que basala kana ebembe basamba kana ebembe tika nzamba mona bino tika nzamba tala bino po bino boko kufa te mukolo ezali vraiment la sepelité apaisé parce que ça la moni va vraiment monter makasi vraiment papa veut ça quitter mon muke etali yete makambo etali bangote baba ko je makambo ya molimo te parce que benga mate pour ko servir nzambe baba benga mi pour ko zala ba journaliste batala makambo mboka batala makambo soko nini ba nini wana makambo molimo za très mystique ndenge yo zomona eza ndenge molimo ezomona te soko zali remplacer Saint-Esprit te o lo bilobela ndenge ya lobi ozomona ah ça la makambo ya journalisme ya journaliste aba kota makambo ya molimo te batika batamolimo parce que même que moto molimo agio jetu même moto sunité voilà. Merci beaucoup papa Vincent, vraiment téléspectateurs beaucoup comprendre papa Vincent asa vraiment talaka mambo il y a des défenseurs il y a sainte doctrine so zo bima na libanda ya sainte doctrine bakata partona batindela yi bakata partona batindela yi papa Vincent vraiment asa défenseur ya sainte doctrine papa Vincent vraiment ça ne peut pas se marquer tant tout monde pasteur Mike m'a répondre l'homme de Dieu da Koufi déjà et swingi bisoté papa Vincent attends respect ba mort les les sous-souté na bino bossa elanza mais papa Vincent pourquoi vraiment ezalaka te surtout biso to ba chrétien toza bana na nzambe kana biso toza na amour toza na bolingo soki dakumuda alobaki likambo lokuta et pas ya ndeko Mike Kalambai nazo kostela ni pa Mike Kalambai ni dakumuda mais ngai na monika mabe
Po Mike aiko répondre na kumuda tango sa kufi. Mais na kumuda sala be mission yo kala. Pela ba chaîne belé. Pela ba chaîne belé. Alors bango na kala na ba chaîne belé. Et pour ça ko insister na sala ba voice wana awa. Soki tembezali baya bala bo contrat makamaka na zolo ba bango na panza teke. Baya kite. Mais alobi pe que Kofi azawana ba tout na Kofi comment te ba sala contrat na Kofi pour na mambo préparer ba concert. Mais ndeko Kofi azolo bango awat. Ndeko Kofi azolo ba ke siri basali ya Nzambe. So baza ya 100% basali ya Nzambe 80 baza ba faux. Oyi ko tiango balinga basi lokola biso bamela masanga baza mitema mabe. Namoni Joana sala clip wana Mike na Kalambai. Moninga ba et puis il y a sol. Mais on est mal à l'aise dans Makamouana. Mais ce sont des gens chrétiens. Et ça là tout net biso. Nous surtout ndé mon abiso. Balingi basi, bamela masanga. Comment? Bamela masanga, bazo croquer pe batou, mitema mabe, tout le monde le sait. Mitema mabe. Manque dignité. Ou bien on est tout déglingué quoi. Babala balati ni bala ba deuxième bureau babala pele ba chéri na banzela so yimbi basi wala kumisi ba biza mabe confiance na bango pona nini parce que ça ba sanza ba fréquentaka yeso nzaba sala nzambe azola bango pamba te ba na oza ba préparation ba nini wana alobi yango te mazola ba ke ba sala nzambe mingi ba melaka masanga baninga basi lokola bango banini banini ba confiance yebi yango ndenge nini. Ceux qui passent en fréquenter, qui fréquentent la réalité, excuse, n'a le même cambote. Donc confirme dans la raison. Oui. Hein? Zobo aussi. Zobo ça sur le bango. Bassan ça veut pas Kofi. Est-ce que Zobo c'est dans le commun Bayokana? Jamais. Non. Au sommet, bon pas de répondre à Zobo aussi. Oh ça qui petit mais y'a mou confiant. Bras droit, y'a qu'on fait le midi. Oui. Ah écoute qu'on a baqué bazana ba tatouage. Attends 3 personnes. 3 personnes bazana yango. Yé Fali Poupa. Nande ko Sindi. Zobo za lo bakango. Na mona mutu monta bima ayeko contredire. Donc ceux qui bazaki na tatouage mona bana nande ko Kofi. Donc azaki pire petit amo confiant. Oui. Ya Kofi ndenge moka zeko lo baké mamto sa naye n'importe qui ta ko sala ko naye. C'est ça. Mais tango d'akumida makambo oyo ba mec de pouvoir répondre ça fait beaucoup des années passées ce que beko répondre ce que to loba nini makambo d'akumida zalaki abageza solo pona ngana ko senge pa batu c'est réellement ba vo sezana téléphone à dekumuda loba peut-être des téléphones ngo beba peut-être c'est code peut-être soko ezali hein oui ba to za bazwa ba voice wana ba publier soko ezali pour la succès tembe oui soko ezaba sala yango boto banana zalo na lokuta tona na azala solo mais na cadre bolingo et puis dans le Seigneur tu vas répondre bembete amen ezaki to côté ezama la muté voilà réponse la nga yango wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le patriarche Vesa Maké, l'anzama pambola yo pour la réponse na yo pe et sungi ba nzambe mobi partout ba na mukima ba na CLV TV vraiment nzama pambola pe bino bozaki ko sa ko mitungi sa pour par rapport ba dire ya makambo etali ya pasteur Mike Kalambai na dakumuda vraiment ozi réponse et pas patriarche Vesa Maké la papa Vesa Tobi va presque na suka sala synthèse émission pe on peut ça conseil pour na 2025 ndenge to tambo pour na ba nzambe oyo bayoki wana na émission oyo po biso toloba makambo te moto na mutu amipesa epai ya nzambe papa olamuki na tongo ata soko obeta mabolongo te avokita na mbeto na yo remercie nzambe apesi yo pema bondela nzambe apesi yo libala bondela nzambe apesala ozala célèbre bondela nzambe oyo asungi yo bana obotami na ina na age ya 0 année ntina bambula ekomi na yango kumisaka ye sanzolaka ye nzambe azalaka nzambe aza illusion te nzambe aza histoire te maza réalité po eloko nyonso existe ezala moto asala yango bamikro oyo ezala bato basala yango
ozomona nini eza kofilme biso caméra eza moto asala yango bongo biso bato tosanga moto asala biso azali fo topesaka ye merci mpo na 2025 moto na moto aveye mokili eko mabe mingi mabe eko mingi na mokili oveye ozala moto malamu mozala moto mabe te nzambe akobatela yo akosunga ngai na yo akopesa biso bomoi molai mpe kimia mpe bamaladi ezotungisa biso na 2025 nzambe azochasse yango na kombo na yesu mpo na bambote napesi mbote na bayebaso nandi biso bana ngai na États-Unis frère Lievin mama Gigi ser na mwana ngai Sylvie Kigalu na si motema Moïma Gracia frère Cédric et puis na Patrick Kamanda boss aux États-Unis international na keminge pa mbote makasi et pas mwana na ngai o sala ka pe fierté na ngai bi papa biso to sala ka fierté ministère na yo Job Bolibanda docteur ngana bota bana aza docteur ya to batonga te mais docteur ya ministère Job Bolibanda les États-Unis nzamba pambolo mwana ngai ona bota bana ngana bota na Angola frère Timothée Kiese Flamme awa ya bisote Flamme ya za Flamme akala Timothée Makiese Flamme nzamba pambola yo mbote na yo makasi na ke na France te na ke na Canada bonne année pa ya papa Jean-Jacques na ma poli bonne année na ye et puis na frère Galilée bonne année na kiti na Europe bonne année pa ya Evangeliste Tisung mon fils bonne année na papa Edi bonne année maman Nancy maman Mati oui papa Nissé bonne année na bino Mimito Maduda na suka mbula oyo occupé papa te bonne année na yo et puis na mobile frère Yava bonne année pa ya koko na nga Naomi bonne année pa ya mwana nga Flori oui aote ko za ana Kinshasa bamote na yo bonne année pa ya Coco Ping Pong artiste Coco Ping Pong le grand comédien na famille mona mwasi na yo mambila mokambi bonne année pa ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien na mwasi mama Fatou bonne année na bino bonne année et pas ya Basao la joue oui bonne année na ye bonne année pas ya mwana ngai Sir Blessing bonne année na yo bazé belé bonne année pas ya Igeti Mao ma fille chérie bonne année ça Igeti kuna na Hollande tokoti nzamba pambola yo bonne année pas Patricia Sir Patricia Anita nzamba pambola yo et bonne année pas ya Saint Amouri et puis na Stéphanie Amouri bonne année na bino bonne année pas ya Jonathan Manzila bonne année na yo to sala ba promesse na yo bonne année so bose ba msusu bonne année pas c'est Mariam na Belgique bonne année na Laetitia Mayala Mulandi munene ya Ciel Vert TV. Bonne année na yo. Sonto so la benga kangai. Yo za malam. Bonne année pa ya Balbin Mondele. Bonne année na yo. Sunda Henriette. Na mobile na yo. Bonne année na bino. Na ete so la bosse nani. Ya. Baza ebele. Bonne année pa ba banso yo. Ba benga kabiso, ba komela kabiso. Bandaka Ciel Vert TV, va s'abonner. Bonne année pas ya Frère David, oui. Bonne année na mwana mwasi na yo sere Yuyu. Bonne année na bino na bana. Vraiment naza so na mingi ko le baté. En tout cas, ba bonne année na bino. Nzamba bokasi bonso. Abatela. Alega na kosunga et puis a pambola bino 2025. Ezala bongo mbula bongo et l'amour pour na bisonyo surtout bonne na famille nanga makela moi si nangai ma très chère chérie mon œuvre d'art maman Bene Makela est-ce que motema nangai lalaka bonne année na ye pas bokilo maman Marcelo
bonana na ye bino nyonso bananga veille de bereka basanzamba veille de bereka bonana na bino en tout cas 2025 ezala mbula malamu bonana na bakonza mboka bonana na basoda bonana na bapolicier bonana na bajuge bonana na bamagistrat bonana pa mwana na ngai licencié Jade Makela Jade Makela Sephora bonana munene pa na yo na kombo na Yesu nzamba pambola bino. Merci beaucoup Patrice Chevesa Makela on est allé qui vraiment et le reçu qui est émission na biso pe c'est élevé mobimba to pe si yo merci nengo disposa qui temps pour na koleka na émission ko édifier ba nzamba nzamba pambola Patrice. Amen. Merci beaucoup, merci Nandeko azoki bakuto likanisi ko na émission oyo ko bandane bandeki nsuka nzambe ya Patrice Chevesa Makela apambola yo partout bozali. Merci beaucoup aussi na Caleb nemta filmer biso poto leka 565 na poste télévision mais grâce à ingénieur Caleb 2025 tout le monde a espoir makamamine ne salama kati na yo vraiment to bondeli na bandeko nyo surtout o batozala na bango nzamba pambola bango sans oublier église veille de Bereka. Merci beaucoup na geste yo bosali pour na basali ya nzambe na fin année na le 31 décembre vraiment biso teke basali ya nzambe to yambe on a mutema mobimba. Vous mutu moko bona n'est pas sœur Margot. Oui. Na France bona na ye n'est pas sœur Margot. Et puis bona n'est pas ya sœur Dieu merci. Oui, bonne année. En Afrique du Sud. Bonne année. Na bosani mwana na ngai qui Afrique du Sud Mikolo sœur Micheline na mbali na ye frère Yves. C'est Gires, frère Gires. Ba bonne année na bino na kombo na Yesu. Merci beaucoup Nere Patrice Bessa le babo na bino église veille de Bereka mobimba nzamba pambola bino en 2025 ba ndeko nous surtout sangana bango na église pe famille Makela mobimba ko bandana papa Kulutu Timothée kino na mutu ya suka nzambe ya pambola bino en 2025 oyo sans oublier ba ndeko nous surtout sangana bango nzamba pambola bino. Vraiment nzamba pambola bino 2025 ba bonne année na bino sans oublier Divine Losambo la bonne sanité maman Bene Makela motema ya Patrice Makela Vincent Makela bonne année na yo makama malamu na année oyo ekokisa makasi na biso tokokuta à la prochaine émission oyo amoni ke na PCA ba mbote te to bosani talaka réserve émission teza mukie oyo kaka yo ki ngo bandeko nous surtout balingaka biso ba bonne année na bino ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.